Oh mama mama na lobie mama telema bondela tolo na se mutu pe na moi olemba te mama telema bondela bisika nyonso zali. Bonjour à tous. Nga kombo nanga Sœur Aïcha Kikima. Nabotani na Kisangani. Et la sœur Aouta Kisangani na 6 ans, à l'âge de 6 ans, ça dit papa na azaki na basini balé. Tango papa na ye azui basini balé, papa baboti, maman na ye baboti na papa, marate na ye baboti na papa. Alors marate na azaki na mwana moko ya mokolo. Azaki na mwana moko ya mokolo, so mwana ya mokolo ya marate na ye azaki kosepela na leki na ye Aïcha na Kisangani. Tango ba imitation na Kinshasa, alors nde nini ya grande sœur na Ewana asepelaki na Sœur Aïcha nalobaki ke tokende na Sœur Aïcha Kinshasa. Naye nakini awa na âge ya 6 ans. Natangi ba classe nanga na école Saint-Georges, nabandaki na bolingani na humanité na koti na Saint-Georges. Et puis nasilisi classe nangai na âge ya 17 ans, 18 ans. Na koti na ISP Gombe. Wana nasalaki ba études supérieures nangai. En arrivant ici, moi nazoko lati akomaki na âge moko la sœur a émergé bien. Elle était très intelligente à l'école. Même au-delà de son âge, la sœur a commencé contact na batu ya minene na kati ya pays oyo akomaki kutu secrétaire même ya ba député misusu bazoluka ye par rapport ya étoile na ye neye. Mais malheureusement nakataki yango mpo nabotaki mwana mobali ka ndenge bajeune basamboyaka na vie nga mpe lokola nsamboyaki. Alors nakozala ndenge azalaki mobali moko et babotaki na mwana liboso et cet homme là voulait la prendre en mariage. Il autaki poto mwana liboso abotaki na mobali wana mwana azalaki na problème azai kolobate to bazaki baba itumana ngai banda depuis wana mwana lobaka te, donc ba inquiétude ba mitungisi mobali wana avoyageaki. C'est pour cela dans la vie il ne faut pas être pressé. Pour mobali wana voyager atiki na mwana oazalaki kolobate na botika la sœur na banzela za ekotambola talaka ba ndeko na biso abasi bakomaka mwa pressé makasi. Ilesakete nakene quelques temps plus tard esaki na sa déplacement nakene Angola mais nakendaki pendant tango azokende Angola atiki mwana ye ya baba awa na Kinshasa na kokende Angola bakena mutu wana alanda conseil pasteur te alanda muta konta a consulta ki mosali ya Nzambe te. Pour lui alanda peut-être ce qui toko na ngai et tout ça ya mwana eninga na Angola atiki même ba makambo ya ba politique azaki nango ba secrétaire ba parti tout ça atiki yango ya Angola. En arrivant en Angola bazalaki bien selon ninga expliquer ngaki bazalaki bien na mobali wana bafanda ki bien. Bazaï Beko qui n'est bien ma camoufle, ça dit bien cet homme-là voulait même la prendre en mariage. nasalaki 3 mois na Angola. Aye koka pour des filles, baigné na Kinshasa papa ni onaki to moni mutu wazoloka mwana na wana za la baba. Ba konta na nga na kimba minga na zonga kuna landela mwana ba prière. Afandi na ngolo bango ba incité alobi yaka to kende kuluka
lolenge nini mwana akobika po tomoni mutu oyo aloki mo esali ke nazomaki ntango azongi Kinshasa bakomi koluka mutu oyo akosala nini akobikisa mwana pendant que mutu oyo alokaki mwana depuis ayaki balakisi ye mutu alokaki mwana te mais bakomi koluka solution mpo mwana abika akutani na mosali moko de la place ici à Kinshasa bato oyo babimisaka bambongo oyo balobaka ke o mutu mbongo ebungaki abengi na telefone papa nabungisaki mbongo bayisi etala na se ameto tala boya moni mbongo ake okuta na basali ya nzambe wana mutu wana paster bakonfiaki ser epai adjoint ya paster wana ntango bapesi ese abanda kolandela ye amemaki ye na flat moko boye na flat wana il paraît que soki babimaka selon la sœur après avoir koleka wana pa bisa keke non eza ba séance ya ba délivrance auto sala après wana na bambongo c'est la pesaki na nyonso salaki na ba profiter pe na kona ye ce qui a fait que la sœur a compris na kita lobi na komi komona kama nyonso komi kobeba jusqu'à ce que akomaki na problème à moto mwana pa lobaki te na moko pe na ye kosamboye lisusu la perte de mémoire, la belle moto. Nous avons une jeunesse qui va compromettre à Makassi. À un certain âge, la coma qui peut contacter Batoaminene. La coma peut émerger dans la société. Mais du coup, tant kobela ana yaki nde bango bako témoigner ndenge nini vie na ngai ekomaki kobeba ekita beti si lelo en tout cas franchement parlant nayebaka te place euta soki na famille ya papa soki na famille ya maman nayebaka te mais tout ce que les hommes de Dieu ont vu bazolingaka baétouffe étoile na ngai. Mais Batouana, il n'y a pas de précision en bas. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas raté ce qui est dans la famille à Tata, dans la famille à maman. Mais c'est question, il y a pas de nuire dans la vie. Donc, on a papa qui a dit bon. Mais alors, mon corps, mon banda kozonga zonga pona. Moi, nanga na tira qui était, nazaki tout le temps na moi nangai. Bon, moi, je suis qui kozonga moi ndambo, mais à ce qui est a conscience, c'est qui pénate. Conscience, c'est qui dans ça la makambo à travers, voire même dans le cas de bilamba devant bâti. Pendant que biso na église, tous na passer na biso, tous continuer. To moni ser aye, makambo zo simba li soute to komo mona ser makambo komi ko sala, yango li soute. Quelqu'un qui était en Angola, a zoé qui ça qui bien. Après certain moment, on ira ser bi sala sala. Après le ser ko kende po ya komi ko paso la bilamba, komi makambo belé ko tambola bolumu na manzela, makambo ebele. Je crois ba to ebele ba mona ki ba to ebele ba yebi. Alors papa pasteur Gilbert Katonya lokola za papa na ye alors nde akendaki lisuko récupérer ses bafrère baye bakangi ngai batinga na kati ya chaudière bakangaki nga basinga nde bayaki nga na église bafrère babandaki kokanga nga basinga encadrement ezalaki mingi na bafrère nde wana nde tokutanaki na frère Gaston oyo azalaki frère oyo ayebaki komaîtrise ka na ngai oyo abandaki tout le temps kokanga ngai nabima te kokanga ngai nakende place te abandaki kutu nabandaki na kobeta ye mais ye abandaki par rapport à ma frère mosusu ye nde moto abandaki kosupporte ngai na ntango aye na église
po azala kokende bien que akenda ki metango akomi na état ya folie la sœur akomi kozonga ka na église les sous papa peut récupérer tomi kolandela na pied na papa église mobimezo sambela papa pe azo sambela église ezo sambela totika yi ko sambela pona yete tozalaki tozali kolala na payer c'est moto edeba biso normalement tozolala na yeka ka esika moko nga oyo abetanga bambata afinga nga meto supporter tozali na ba frère modero tozali je crois prochainement beaucoup mona pe ba frère modero tozalaki na ba frère tonton tozali na ba BG James tozalaki tozo sambela pe biso tozali kotika la na chaudière tozo sambela et papa pe azo tiaka loboko tellement nzambe pe apesa ministère ya délivrance et subitement miraculeusement la sœur a été guérie. Dans ton cœur ata na bela liboma ata ke nazalaki na bana le fait ka ya kozala envie na ndenge nazongi lisusu en bonne santé na ndenge nazongi lisusu baréflexion na nga nyonso bafaculté na nga nyonso nde eza kokuve bolamu na nzambe ke nzambe alinaka ngai po bato mosusu mpe maboma babela mpe bakufaka na maboma wana po banzela na ndo aleka bakokai mpe koétrangle ngai bakokai mpe koboma ngai mais nzambe aépargne nga azongiseli ngai lisusu raison azongiseli ngai lisusu réflexion yango ezokutube bolingo ya nzambe mpona ngai. La sœur a été guérie, tel que vous la voyez, elle est en train de s'exprimer assis à comédien. Mais le problème qui se pose dans moi, les jeunes garçons, banini basabizaki naye, ce qui a fait que atomaki les sous enceinte. Akomaki na zeni, abotaki, je crois tokolaki sa photo, ya mwana ou amemi mwana parce que moi dans une famille oyo je crois ceux qui va permettre biso on aura des images ya mwana pa kokisi inane asi kokisi déjà une année nzamba ba capacité nyonso mutu nyonso oyo a perdre espoir mutu nyonso aza na ka na ngai nzambe aza nzambe ya toute possibilité akosalela ye mpe koleka ta ngai akoki kosalela ye koleka ta ngai libota na ngai antuka baabandonaki ngai nakomaki na libota ya famille chrétienne kaka mon pasteur ande opermettre ngai nalala epa na ye bafrère mosusu le frère garçon qui a fait les démarches pour que nazonga lisusu na intégrer famille ye nde moto asalaki badémarche nyonso kokende kobondela libota po te nazonga lisusu na libota donc baabandonaki nga mpena bandeki ata koluka te kosinteresse te soki nalalaka wapi soki naliaka nini soki nabunga déjà bandeki kosinteresse te si jusqu'à ce que ntango nabeki nde pasteur alobi sikoyo okoki kointégrer famille nde le frère Gaston aedaki ngai tokei ake osengela nga bolimbi sepa libota nde bazwaki nga lisusu mobali na ntabali yo kolanda ye te nzela tati ntango akobala o nde oke olandi ye wana nasalaki ezalaki foli moko oyo nakoki kokonseye yango ataleki na nga mwasi te awa bato baza na Kinshasa aza na bango Kinshasa sur la famille de son père maintenant ke na ye na famille atata na ye baboyi koyamba sœur toke na ye na famille ya marâtre na ye bandimi bafandisa ye kuna parce que marâtre na ye azalaki kofanda azalaki nano vivante na grande sœur na ye demi sœur na ye po aza mwana ya marâtre na ye alors ntango azofanda kuna ntango marâtre azalaki vivant alors ntango marâtre aye kokufa ekomaki mwa kokoso moke po afanda kuna après azofanda et okomaki même la demi-sœur ya ye akufi ntango demi-sœur akufi nde baye koabandone nde abandone sikoyo parce que famille na ye eza lisuku na te
wa koloba lien l'histoire ta moko ezate. Message nanga pona ba jeune, ba maman. C'est que tout le temps il faut toujours que kaka mongo na nzambe. Cela attaché na basa na nzambe. Faut être Bible le dit. Confiez-vous à ses serviteurs pour réussir. Il faut qu'on s'attache à basa na nzambe. Ceux qui nazaki mutu oyo na yokaka mbela nzambe. Koyoka mongo na nzambe. Mais na koya pe na ba erreur mususu te. Pour nzambe tout le temps après dans la biso. Avant que likambo comme la biso après dans la biso, tantôt na basali na ye, tantôt na ba songe après dans la biso. Ceux qui n'ont pas attentifs na mongo na ye, mais les na koeli makambo mususu te. Yango na conseiller message na nga eza pona ba oyo bazali kolanda nga eza que tout le temps il faut yokaka mongo na nzambe ezala bozala attentif na voix ya nzambe yango wana ndi na kolancer comme message. Paris de table, si tu prends conscience par tes prières, le ciel peut s'ouvrir.